2023 nana kolesa internet po mida alobia mida yopo lobaka mida mida nana kolesa internet na 2023 toyebi mutalesa internet eza Karine Mokonzi. Est-ce que na 2023 yekaka mutakolesa internet o mida lobia mida lobi mida lobaka tala ndenge mida la Taylor alobaka elengi gu sukali est-ce que maloba oyo mida alobi ezali elengi ezali sukali to yali ndenge nini bakoma ba songar n'église me bayamba ngoli mombangu so bika to prier na moni mais après wana yoka kotonga c'est pas ça bika to na matière article l'autre fungola Jean alingi version mingi so bokela nanyo pesa ka frère kuku yo ozolandanga internet la baronne mutalesa gango internet la baronne mutakomisi batu bamvando internet la baronne mutasimbisi batu na vie ozwa mbala moko salaire ya 4000 euros nkangum la baronne Karine Mokonzi. Mengana tuni kaka question moko simple no bien sûr réponse fue pesama la baronne mutakolesa po ye mutalesa mengana tuni po mida lobia mida lobaka mida soka lobi mida yope olobakako la Taylor elengi sukali Maria na biso kaneti to voter yo Kevin totala nzoto muta avant to voter to voter yo te muta ko voter azate oza munene makasi okoke na parlement te oza na 22 ans biseka se kokoli nanu te kola nanu zwa maturité tu es encore bébé mais ozobima na mukolo na yo boza Marcona couple Marcona bébé na ke Marcona Brigitte biso pe basi mibali misuto linga ka Maya vraiment yo za moi oyebani pe mwanda mibali misuto pe balinga ko poni ka Kevin mona muke bongo keno e pa ita profiter ka la succès na aluka ba voter ayende pour na vote toza a bo mona ke Kevin ko postuler toza kaka awa bo mama kamne semne za la vérité toza awa ayende pour bo voter ya to voter ta ko lobela biso lo kuna parlement te ye déjà ida munene bongo so si quoi comme na parlement kuna a recommandane Salaka sport et belé Kevin salaka sport munene eza mabe o comme diabétique pour rien o maladie mususu avant l'âge sala sport oza très munene oza très kilo si ko wana zo raison to bazara bon mba na mbeto yo la buka moya tumbali koloko ba o mena mbete suke la vente Kevin pardon moya tumba yo finga ba mibali ya batwa yo finga ba mibali ya batwa talaka vike la sabino via kindumba Mayo za mutu moko la ksa mobile te ono abali ote na baluba o shela ya no za munokolo kwa requin shela tumba zoba so masuba moi c'est salta za rata na spete shela la tata za ka lokwa mwana bumbu shela yo pe maintenant omena ba jeli la Maria pona nini na baluba soki no babali moi c'était tu peux pas poster ton nom pona nini siko yo place wana Maria azola ksa mobile ne babali na te na baluba za ka bongo te biso to baluba na baluba soki babali yo to ko laksa mobali te eza mabe makasi siko ndenge komi bongo na baluba akomi ko laksa mobali avant l'âge toza awa soki Kevin balik Maria Moutana a 22 ans, Maria tu as 28 ans, tu dois avoir des enfants, il faut botabana, aux en avis de couple na yo. Kevin a 22 ans, ti akomara baïda kobala encore 10 ans, 9 ans. Et toi dans 9 ans, 10 ans, kobadana ba 37 ans. Sans enfant, sans mariage, prends ta vie au sérieux ma chère.
raisonnaka po eloko malonga azopesa wana eza te à part aye kobakiseli yo kilo na vie mpo so olingi mobali ya kilo bongo abakiseli yo kilo na vie boyebi ke mida alaka makolo x awi boyebaka te nalobeli binango mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote batoyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bon, libosa kobanda na pesi mida mbote, na pesi ririri mbote, na pesi mobali oya mida bazanda kumoko otetela mafumbe mbote. Ozo pinir mutu Moralement. Parce que zakana Mario classique, Mario voyou, Mario simple. C'est-à-dire ba Mario classique. On a pris en charge. Ba Mario classique. Français qui toko na munoko. Nazani Mario. Mario nini? Mario classique. On a classique. Madame français. Français na munoko bien propre là. Mario classique. Kolata. Bien. Pobomona nga papa robo nazali gentil na bango. Naseki mpona nini mpona ebitila naseki te nakanisi kaka eloko bon bandeko 2023 nana kolesa internet la baronne alobaki 2023 tokolia te internet bazozo surtout baolia te biso mpe mbala moko tokolia te mpe neti nga nazolia te me mida alobi le grand mopao ozolesa biso le grand mopao nyonso na yo somo yo soko obeti kaka eloko biso tolie mida alobi abukani na koseka elakisi nini mpo le grand mopao nyonso na ye banda kala elesa nango te nyonso ya moto moko te na kati internet elesa ate mati ndenge nini mpo ntango mida azoloba nyonso ya le grand mopao elesaka azokende na oyo ya niki azokende oyo la baronne alobaki azokende ba audio ya mama rive ebimaki me bandeko wana toujours Karine Mokonzi mutu alesa bato akende na oyo ye moko mida banda ya maison mère aloba makambo wapi ti mokola lelo bo ti mokola lelo te po mikolo oyo alie penza na nyonso ya le grand mopao mais toujours ezala kaka ya Karine Mokonzi de fois mélanger yango banyonso wana bana kozala neti kafe ye to ti de fois tia sukali na miliki égale Karine Mokonzi nakanisa bozo comprendre nga makambo nazoloba alors yango wana mpe ebanda koleka yango wana mpe tobanda kolanda yango wana mpe tobanda kotala yango bandeko babolingo Karine Mokonzi la baronne 2023 bato bakolia te mida alobi le grand mopao nyonso na yo oyo eya bien tala ezolesa biso nyonso na yo elesaka biso
Donc, mida zwi kaka 5 sur 10. Le grand mopao news na ye elesaka biso te. Elaka Karine Mokonzi. Ya turo yo elesi ndambwa batu. Kobanda na mida ye moko. Nalandi news live a mida te tango a clôturé na ba pele leki na batu musuma benga ayambaka bango te po batu baleke bele akomo luka na batu akala yamba te abenga ba yamba bango to a rappele bango atika ba oya yamba mingi akati live na 500 pel ezozela ye na landengo ebandeli soka na moni oui news ya le grand mopao mutelesi. Alors tangu yesiko mida azoseka azosepela azoseka kute mazago sepela boko sepela na koseka asangisi yango azosepela po akoma kokoka émission to akoma koka na 2023 e bandeliti suka komba la barone ekotite eloko moko te pe ekotiseli ye mbongo kamwama mingi par rapport a baninga. Alors azana esengo ya kosakana te bamisusu wana baza toujours kosangisa komba la barone e ya l'émission nini nalandaki yango ata tiene titre la barone te ata lobeli ne la barone te na miniature mais la kati atotali kaka moke okoyoka exemple na maloba ya la barone atia kombo ya Karine atia Mambolina to atia eloko te eza kaka mida abeti complet eloko moko te yali ya la barone palie yango wana aseki pe asepeli mida osepeli po olie na kombo ya le grand mopao okomprendre sikoyo obi omoni oza capable ya kolia na kombo ya wera sa kotia ya la barone kombo ya jibe sa kotia ya la barone kombo ya papa robo sa kotia la barone osepeli mpo na bongo mida bongo sikoyo oseki nini nalobi bien osepeli na oseki osepeli na comprendre okoki makambo c'est tout à fait normal moto moko de so azwi examen d'état to a gagné médaille na course ata kutu ya l'étape moko kaka balatie médaille to babetele maboko akomi na ligne d'arrivée alelaka so akolelea na esengo asepelaka kaka yo mida okoki ebandeliti suka osepeli na d'accord na yo mais siko oseki nini nakanisa nazoloba no bien osepeli na oseki nini ozokanga te mida na otuna yo ozoka obi ozoka te longola écouteur nano pusana oza mwa musika mida la Taylor elengi osepeli na comprendre tino osepeli oseki nini soko oseki nini te oseki nani la baronne papa robo la chaîne oseki nini YouTube po nini eza eloko nani eyeli moto être humain être vivant poso na lobi oseki nani okotanga koma mutu okotanga pe koma ntaba tombwa moko yebi soki na lobi nini wana bakiti bametro biloko bongo yo siko mida osepeli na makambo osepeli mais oseki
nini to nani. Bon, opia réponse te. Na oluga réponse na oyela yango. Na préféré na pelisa moto na sambula ke na tuna mutu po anyo lobisa ngate po anyo okipa ngate. To na ba ajwana, oza sûr. To suna ajwana te. Olobisa ngate, olobisa ngate, olobisa ngo, olobisa nga. To siki wani. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc na ko le katisana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc na ko le katisana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc na ko le katisana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.